na ukukate yo mo penga na ba kilo sama la mais il y a ça là qui va vous ya kufutu pour soi parce que na ngai merci ma frère, merci la bateau sur soirée maman qui l'a tant avec un maladie. Bon, tout ça il n'y a surtout pour ça là. Nous avons bien tapé ça rien d'azur. On va le bâti, tout ça les deux. Vraiment casse pas et puis ça va nous tracer bango croisana. Tu te et la maman qui l'a soufflé. Kaputa wana kande bandaki wana ba traiter na sebe konde tozaki wana nde tobimaki tozosumuta bokoko bande o traiter ba prière mais des jours au car la muka bien te azaika bien te nzoto ka bien te to kufela pe grande sœur na biso parce que to za no na biso mwana ali biso to kufa do ba bombela ga yesko to ozwa su sangwana ayoki on ka brisque to skunda ide matanga makamnyo sonde soupe on se le sous choc wana donc ayoki on après des jours donc aklembi akomika ra kolemba lemba de lobi penza la benza bien te journée mobimba ki benza bien te ti ba 19h nda okata mutema to tira morgue ya seti na njili suna ka to soigner ti na suka maladi ka rapporta na mutole utumse makasi to tika kiete to kibaki na kosukola na makamunyoso na sala kinyoso na lembaki yete ti liwana e ekutaki ka ngai na lembaki yete ti nzambe na yozo molimo na ye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Na ukukate yo mo penga na ba kilo sama la mais il y a ça là qui va vous ya kufutu pour soi parce que na ngai merci. Lelo toza na sango ya mawa eza kobungisa l'artiste et comédienne Maman Makila o boyebaki na banzonzi o asepelisa bino abelaki pendant temps mulai mama na biso Makila lelo awa toza précisément na Changu toza na Changu awa na route Mokali na Pascal isiko wapi mama na biso ayaki awa nde isiko akufeli molimo na ye epe na kimia mama na biso akufaki lobby na 19h azongaki molimo na ye pa yankolo to akoyeba ndenge nini makambo eza koleka awa to lakisa bino ndenge nini
matanga ya mama makila ekoleka en exclusivité bolanda ba détail nyonso lela o bazolela to sepela o bazo sepela lelo tozolela mama na biso makila balobaka l'artiste ne meurt jamais, il demeure à travers ses œuvres. Ba œuvre ya mama atiki nde to bana kotala ye na misala o ya sala misala ya CPI sala bino ba etando mike na ba télévision na bino nde to kantai na misala wana mama makila o abela itamulai bato ebele bakotaki makambo wana bato ebele bo soutenaki ye vraiment bato ebele bo tindaki ba mbongo ya partout o bozaki na souci ya mama wana tant tout ça ba émission tout monde qui peut association et des femmes artistes à phare ndenge ba ki kokota pe na hôpital tout monde qui ba en tout cas et bozaki belé o bo bengaka o botinda ki ba contribution na bino pour na kosunga l'artiste mama makila na maladie azaki nango mais Dieu a voulu que mama tika biso donc eza mokano nzambe yango to lobi to lelamba oyo baza kolela tozwana no quelques détails et pas mwana na ina bandeko na ye to ibandenge ni programme matanga oyo ekoleka merci. Bolandaki vraiment bolandi na boke binyo so ndenge nini mama makila zaki na pasi pe ndenge nini tokendeki na hôpital ndenge nini tozaki mama makila azongaki ayaki esika pe balojaki ye maman Elena Manzila encore merci na travail nyonso yosali nzambe atonisa na Saint-Esprit ndenge atonisa na Saint-Esprit na ndenge olembaki te Papa Blaise Bazaba bolemba kiti boleme mama makila te tina suka bosunga ki vraiment mama makila na ONG na onzambe vraiment abatela azum c'est au son type maman Elena Manzila baibaka nzete na mbuma nango bolemba kiti mais Dieu a donné, Dieu a repris les autres zangi mama makila depuis lobby na 19h mama makila atika ki biso ba nyonso ba ibi mama makila ba nyonso balinga mama makila tolela mama makila za malade bana bozo ki pe mama makila te bomona ki afa etelemaki dès que nous sommes mama makila na hôpital ndenge tozala ki ensemble na libota na ye tozala nièce na awa pemeni Flavie à ma gauche auto continue toujours kozana atika mama makila ata mukete continue à causer toujours na mama makila na ndenge mama makila lelo atiki biso aki toza awa na parcelle familiale esika pi mama makila akomaki place balojaki oboyebaki azaki sukuna te akomaki awa pande kona na masina place toza na masina na masina Pascal avenue Banana numéro 11 bis donc place toye kolanda ti awa toyeba esika pi mama makila akomaki pe esika pe liwa e kokutela mama makila Flavie eza pasi eza pe mama mais un mot pour la lundi oyo moko yebi tozaki na depuis mama makila zaki malade parce que ça là qui batou pesenga ki o epesamaki yo zaki présente potiki mama makila de tis mkola suka na oko sa mo témoignage amuke o expliquer biso akufi ndenge nini et ça ni pour le mama makila azala suna bo moité. Merci beaucoup. Merci à ma frère, merci à votre autre soirée, maman makila tant avec un maladie. Bon, tout ça il n'y a surtout gros ça là. Nzambe ndapesa yenda zwa. On voit le logo le bâti, tout ça les deux. Ma casse au et puis ça bango classé bango wazana. Tatonate et ba mama makila za soufflé. Kapota wana kande bandaki wana ba traiter na sebe konde tozaki wana nde to bimaki to sumuta beaucoup kwa bande au traitant ba prière mais des jours au cara la muka bien te azaika bien te nzoto ka bien te to kufela pe grande sœur na biso aska toza ndoko na biso mwana ali biso to kufa do ba bombela ga yesko to ayozwa su sangwana ayoki on ka brisque to skunda ide matanga makamyo sonde sope on se les sous choc wana donc ayoki on après des jours donc aklembi akomika ra kolemba lemba de lobi penza la benza bien te journée mobimba ki benza bien te ti ba 19h nda okata mutema to tira morgue ya seti na njili awa famille na lobi programme monté parce que mutakufa ki lobi te programme non tout ça. Chers internautes, au Bolinga, maman makila n'est plus paix à son âme, à quelque peu malakimia. Ceux qui ont eu surtout maman makila, tout garder une pensée pieuse pour la mémoire naïe, pour naïe. Vraiment maman makila a souhaité tout le monde les sous-souhaité, mais l'artiste ne meurt jamais. Tout le monde naïe libéla, na mitou na biso parce que tout banarota la kaye na étant donné que na biso, on peut pas banaï ko sa musala.
D'ici là, biso tous ensemble na famille, tous en collaboration na famille nini et collègue maman il est na monzila oyoki vraiment ni na sina combien la souci o ka kozalaka nango. Nzamba kotisa ko eloko moko boye pona maman makila. Obundi nango tina suka maman spirituellement, matériellement, financièrement. Auquel nango penati na suka mais nzambe azaka na makamna nzamba a décidé que akene ko pema pour maman a souffrir pe mingi na potawana vraiment molimo na e pema na kimia. Je suis pas seule, je suis avec Segon et derrière la caméra je suis avec Héritier vraiment ceux qui toza même moral je suis avec Kapangalogie toko sala ndeboyoki kaka ninga sali annonce wana toko continuer nango Kapangalogie ako yebisa biso suite ndenge nini toko continuer na événement oti wapi pa toko notika mama makila na dernière demeure na toko tika te. Maman bonjour yoza nani na kati ya famille aza mwasi ya noko Comment maman makila na malade bo est-ce que vraiment besoin qui soit maman makila bien tozwi makasi tosoigne eti na suka maladi kaka pota na moto bana otongisi makasi totikaki ye te tokipaki ye na kosukola na makambo nyonso nasalaki nyonso nalembaki ye te ti liwa na ye ekutaki kaka ngai nalembaki ye te ti nzambe na ye ozwa molimo na ye. Merci, elles sont choquées tokolobisa bato bakufeli mingi te bandeko tokokende na suite bokomona na bajour ekoya ndenge nini babongisami ekosalama po ete tokunda mama makila na honneur na mosala oyo asalaki mpona biso Héritier tokoki kosuka wana mpona lelo soki toza même moral tosuki mpona lelo mpe tokomonana na suite ya programme na biso mpona kolela mama makila kolela ba oyo baza kolela toza kolela l'artiste comédienne mama makila. Donc, Nenge Tolobaka, l'artiste n'émerge jamais, il demeure à travers ses œuvres. Donc, c'est ça, Tokola Kisabino, en exclusivité, du début, Nenge Tobandiango jusqu'à la fin, où il y a l'artiste et comédienne, Maman Makila. Biso to accompagner l'artiste, et na moment na bango ya pasi, na bisengo, biso to zalakawana, pour na ko servir bino, ba o bolinga ba mourir à théâtre congolaise, o bolinga ba comédienne bino, o bolinga ba star na bino. Toza kolela maman makila. Maman makila to kanisa à travers ba œuvre na ye, à travers ba film ba nzonzingo ya salaka. Na les amis du théâtre, maman wana penda apesaka makambo bato ba sepelaka na ye. Et puis boza ebele oyo bo soutenaki maman wana na tango azaki na passe. Bo tchaki ba contribution na yo, je crois bien to salaka ba émission ebele et émission moko na salaka, il salaka ke bato ebele susu ba yaka esuko la moussa dossier wana ya maman makila to mona ki bongo à phare donc association femme artiste ndenge bazwaki ba mimaki na hôpital ko soigner et puis na ninga bimaka to monaka présence ya maman Zidane Lobota et ça l'a tellement bien bolak saka bo manifestaka bolingo na bino vraiment bozaki ebele de partout botindaka ba contribution na yo bo monaka passe pour maman makila vraiment nzamba mona bino mais c'est Dieu a voulu que lelo oyo maman na biso akende atika biso vraiment toza na choité tokoloba nini nzambe ne muta permettre ango to présenter ba condoléances na biso na famille biologique ya maman makila et puis na famille artistique to présenter ba condoléances. Voilà donc restez toujours branchés, connectés de partout. Baby,
ezomonane ezosalema ezosimama na bomoi nanga. yaya soki bato ya mokili baza kobinela bango baza kokumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga tikisanga mabe ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi na nga o yesu yo e ata masumu na ngai komi lokola ngola e Nzambe na bomoi yo ndonimisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sala ete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosuni eza ya
jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Le danger est loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey, je ne vis que pour toi. 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 Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise
Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.